Tusamba. Ntsambuza ngemfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yelervu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Tolandi maloba oyo batata na biso ndenge baleki banda papa Umba, papa Matondo pe discours etangami na papa Mpaka maître pe ndenge tolandi bandeko na biso ba ingénieur balobi na tina na esika oyo. Kambo mingi tokoloba boye ete mingi tozoko mituna esika malamu ba tribina kitoko boye baye kochango na zamba eza na ntina bango moko batata balingilaki yango ndenge wana ndenge batangili biso na ba discours nyonso oyo euti kotangama awa po maloba nyonso wana bango moko papa balakisaki biso bayebisaki biso. Lelo oyo tozali komona eke bandeko na biso ya Angola pe Bas-Fleuve bapesi mili musala ya sika oyo ezali na ntina batata basalaki esika oyo po baponaki esika oyo poske ezali esika moko ezali très historique ndenge tolandili na ba discours na ye moko papa Mfuma Longo papa ndenge ndalobaka na ntango wana ete makasi ya tata Nzambe emonanaka pe alobaki ete pasi nyonso wana bango bamonaki na mama Mwilu likambo oyo tozali kolanda lelo soki ezalaki nango ya bonzoto eke mutu oyo amimoni ete aza moponami te na tata Nzambe ye moko amitie na esika wana atambusa batu na kombo ya tata Nzambe soki musala oyo ezalaki ndenge wana nde lelo oyo nde lingomba oyo ezali te kasi lokola likambo yango ya tata Simon Kimbangu eutaki epai ya ye moko tata Nzambe yango bamonaka pasi wana pe musala yango ekoki kokufa te pamba te eutaki epai ya tata Nzambe. Tokobakisa makambo mosusu me tolanda nanu ye moko papa Mfuma Longo papa Diangenda ndenge alobelaka yango na tango wana po mingi lelo oyo soki tozokoli kozwa bokasi makambo nyonso oyo batata balobaki yango balobaki yango na kobombama te solo makambo mosusu biso bana na bango oyo baboti babandaki koyebisa biso kasi publiquement mingi babandaki koloba yango po ndenge moko bango moko balobela yango ete lelo oyo bana ya tata Simon Kimbangu bazali kaka te bana oyo babotami na papa Simon Kimbangu na mama Mwilu biologiquement mais bandimi nyonso oyo tolimbili tata Simon Kimbangu na mama Mwilu pe bamvoala misato biso nyonso tokomi
bana tata Simon Kimbangu esengeli bateya biso pwete tokoka kobunga te yango tokosenga abandeko na biso ya presse ndenge nini papa Diangenda alobelaki na tina na bisika oyo lelo tozala na tadi lobi tokozala na ndimba nkenge lobi tokokende na libanga ya kimbwaka lobi tokokoma na libanga ya Mungwa lobi tokokende kokoma ti na Madinga bisika nyonso batambulaki na tangi wana batikalaki kofanda na mboka te kaka na kati na zamba makasi bakendaki kofandela nde na Madinga esika mama Ntilulu akendaki kobotama yango tokosenga bandeko na biso ya presse batiela biso maloba ya papa Mfumwalongo papa Diangenda Kuntima ka oyo tofongola matoi malamu kwe biso nyonso kobomba na mitema pe kosalela. Lobi ezalaki le 6 juin. Le 6 juin, lige date wana mingi. Kasi makasi matata Nzambe mamwana na kila mokolo wana le 6 juin 1921. Wana Nzambe alubakete ye moko atinda ki papa ya wana ne makamwana maleka na ndenge wala. Ngai moko na komitunaka tango pambate namona kindenge baya ko kamata papa ndenge mobulu moko te na nkamba kasi namoni babandi ko beta papa kuna kasi namoni papa ayo kushwa biso bato kutika biso na ndimba nkenge ajungi na ye yokuda baya kututaka ye kasi papa kushunga ndiso kuna ndio batu bazali kuna sika wana kaka tozalaki ndenge tovandili bomoni ngai kaka wa ale tata ayo kamata ngai baba Mfwambaza na mama papa kulutu esika papa kaka akamiti bisu soko eloko nini mema kabisu tina ndimba nkenge tosali meme 2 minutes te tokumi na ndimba nkenge me tokendelaki na eloko nini tango tomoni tokumi na kati na esobe tobandi kotala kasi esika tutuni mama mesika ni tusi tukumi de kisa mutima tuvandi tuza kutalaka ye baba jongi ndenge na ye ndenge mususu tango bayo kulongola na Angelu ndenge bazala kubeta kama mama mikala wana na Angelu mingi ba musicien bo mona kinzete wana mingi ba to sala kinda kwanza Nzambe to kimana ki fondation akete wana na mwadi dusu wana Angelo ndia bimaki metango wana bisu zana bisu na ndima kege muke baba yo kamata bisu eke kutika bisu zaba mususu eke siyo baba ndingi nino sala kabisu boy nonga na lingite ndebatu musabino lukulangai mama na batata Nzambe azali Nzambe ye azali na méthode nyonso tu ya kubikisa mwana na ye yango ada tozala na makasi na likambo oyo tozali kulubila na makambo oyo nazali kutungusa bino mingi na se na lubili bino yango bosi bomoni yango bomoni yango soko ndenge nini yango kozala totia mulende tokamata makambo na biso sérieux tozala na bolingo munene tolandi te papa Mfumwalongo alobi ete baye kotika bango na zamba makasi oyo ezalaki zamba makasi esika oyo biso na bomwana muke
bazamba oyo na Kikongo babokelanga zimphila tuze izo phila donc ezali zamba oyo banda ekela mwetata nzambe nanu bakata yango te banzete minene minene banyama makasi makasi esika oyo nde na tadi awa ndimba nkenge ezalaki esobe ndenge alobeli yango ye moko oyo mingi ndenge toyaka esi tozwi chance ya komata likolo ya libanga wana tala nanu mai oyo mama Mwilu abandaki komela kuna zamba oyo tokomona ke mai ekowutaka na zamba oyo ezali ete eza na mwa source na se nde mai emonani me oyo wana mai eza kowuta likolo ya libanga oyo toza na chance toza makasi toza kokita wana bamisusu mpe bakokita bakomona mai wana ezowuta likolo ya libanga tomonaki te tomonaki te wana bokosa tata nzambe te tolandi message ya papa Mfumu Alongo papa Diangenda Kuntima na tango wana batungisamaki alobi malamu ke na mikolo ekoyeba kotungisa bino mingi kasi tobomba kaka kondima na biso tolandi te ete motungisi yango lelo ezomona te ezomonana te ezomonana kasi makasi na biso na tata nzambe tolandi na badiscours makambo nyonso batangi wana papa Mfumu Mbanza biso bana mike na 1963 wana tokoya oyo zamba bakataki batie loso bapapa nde papa Kulutu azwaki kafe kakao na bambila baye kolona awa banani basalaka msala wana mayombe babiso nde bayombe papa Kulutu na 1960 tango alongwe na mayombe kimvwama amemaki nde yango wana ye kolona ma awa wana esengo te ndenge tolandi na discours mutu ya liboso oyo yaki kokengela zamba oyo to bato ya liboso bandeko na biso bangole ezali mpe na ntina pamba te angola vi toza makasi mpona kolonda kafe toza makasi yango bapapa batiaki biso awa biso bangolais biso ya bato ya Bafleur yango bapapa batiaki biso awa banda 1960 papa Tungu azali Tungu de poste ya mozole aye te oyo nzela oyo toyeli na mutuka papa Mfumu Mbanza na 1975 tango Angola ezwi indépendance pamba te bandeko na biso angolais bakomaka awa na 1960 azalawa atelemana wana 60 tango bapa Samuel bakoti awa na bapapa Jacques wana kokengela bilanga baza kofanda na mboka mpangu kuna etongo nyonso baye mpona kosala kozonga butu makasi wana kokengela elanga na 1975 tango Angola ezwi indépendance
bandeko na biso ya bangole o bazalaka awa benda zaya lutangu lukwa bakala tezo kia kwa bakala bo bakala munkamba munantangu yi Kala papa tozalaki mingi donc cercle de ba 200 ou bien ba 300 papa 900 be 300 ingeta papa. alors en 1975 tango Angola ezwi indépendance poso na bango ezalaki ete bakoka kozonga kasi papa Mfuma Mbanza alobaki ete ndambu bokozonga papa Samuel na papa Jacques esengeli batikala awa na papa Sébastien Bokolo bango nyonso esengelaki batikala awa mais après tout talaka katango bamoni eke bandeko na bango bakei nde baye koluka moyen bazonga mais papa Mbengi Samuel papa Mfuma Mbanza alobi yo okoki kokende te parce que bandeko nyonso ya Angola bozongi na Angola bobokosala na biso Angola Viva kino papa Mbengi Samuel aye kokufela awa na famille na ye pe mama akufeli awa pe bana toza na bango kino lelo oyo malgré bamsusu tala kaka la jeunesse bazongaki na Angola mais libota ezali kaka awa nde na 1975 wana papa Mfuma Mbanza alobi bokende nanu te na 76 alobi ete bosalela ngai nzela kouta Mpanga ti ekoma esika oyo tozali po mutuka ekomaka awa bongo nde bokokende nde basalaki yango na 1976 nzela donc balongolaki kaka matiti kokata banjete l'essentiel ke mutuka ekoma awa na 76 wana baye kosilisa ngo na 1983 tango basilisi na 1983 nde baye koyebisa papa alobi bon tokokende me tango nyonso abandaki koyebisa ngai talaka misala ya tadi nde nabandaki kozwa bandeko na biso bangole na bana koreki ya Mbanzangungu na tango na papa Maifwila toza koya kosala misala ya tadi nde na 83 wana nzela tango esilaki papa Mfuma Mbanza alobi nakotika bino kasi avana tika bino nga moko na mata na mutuka nakoma te esika mboka ekozala donc esika oyo tozali bongo nde nakotika bino na tango wana chauffeur papa Dilandos Mlano mutuka ne ya sika papa oyo asalaka nango accident na 1985 yango toyaka nango awa donc ya sika mpenza euti na usine donc otambola madeka etambolaki na Brazza eye na Kinshasa awa na Nkabo nde totambolaka nango awa mais mpona kokoma esika oyo nde tozalaki na kati ya mutuka papa Nlando azotala kaka papa tokokoma ebi tokokoma te donc koya on dirait tozokomata nzete ya mbila na mutuka kokita mpe ndenge moko donc mitema pasi ya ndenge wana nde tango ezongi tango tozongi nde papa ayaki kolibere bango bapapa tungu oyo ndenge bazali wana 1983 bakendeki mais nsima nde papa ayaki kozongisa ye na kino lelo oyo ndenge aza na Nkamba Angola vie yokolakisa ete bapapa balingi biso mingi soki apesi yo mosala kosenga teke yo moko kende na ndenge na yo parce biso toyebi te makambo nini babongisaka mpona biso malgré ye tango akendaki na 83 penkia mvua eza futuka liaka yeyisa vutu ki papa mu 2001
2001 nde bayokozonga lisusu nde papa Simuki Mbangu Kyangani papa ye moko papa Mfuma Mbanza Papa Fuma Mbanza vundi bio dikala. kozonga lisusu te fanda papa. awa Angola vie. Viva. Donc idiau tutatela lusansu lolo wa wonso no musonga vo ba papa bakutuzolele ubatakutuwana bisalu mbote vutuka kwako Merci papa. ubatakutuwana bisalu nga mbote twalandila bino batakutuvane na bisalu katuzeiko nkya diambo batakutukubikila sitasukwa ntima mukiti kanti tata nzambi umonanga bilumbu nkama bonso lumbukimusi kabwekwe yangona lobina kikongo bandeko na biso ya bafleur pe Angola ezana ntina oyo batata bapesili biso bisika oyo potoko kwa kosala yango programme ya papa Simuki Mbangu Kyangani ndenge tozobongisa awa soki tosilisi nzela oyo fo ezala relie na bisika nyonso owana papa Diangenda atangeli biso soki tolongwa awa so tomati na likolo ya libanga okotala na se ndimba nkenge eza wana wana nini nzela motuka ndenge toyeli ndenge toye na mituka facilité ezali mais soki na makolo nde peut-être toye kolala eza boye te oyo pe alingi kosala sacrifice na ye ke akotambla ne na makolo nzela ya makolo oyo babanda koyela mama mwinu ekoteli na yango na cimetière ya mama mwinu eye ekititi place papa Mfuma Mbanza ayaki komemela ekulusu emati kino na zumbu lya kela eko kita ti eko bimela na nzela lukengo ekendeki Kimbonza traverse mabanga moko eza wana ti eko kita ti na seboy tala pasi bato bamoni nzela oyo ntango mosusu papa atindaka bato wana kosala elanga mais wana kodécourage bapapa mama eza na se wana yinga ngando abimi akangi tata moko ya bandundu toyebi lisolo wana mingi toyebi te papa Pierre Bombe bazalaka cuisine papa Mfuma Mbanza atindaka bango ngando abimi na mai wana yinga eza na se wana ekangi ye mais lokola azalaki motinda epai ya bapapa abomaki ngando wana bokasa tata nzambe emonanaki ti tata wana aye kokufa lokolo na ye akufaka na lokolo na ye wana place baswaki pa ya ngando isi mpango ngatu luzeidi solodina luzeidi ye moko kolo mabele atikala ayebi likambo yango natina kaka ya zamba oyo yango nzela ekobima ti ndimba nkenge na mutuka alor oyo batalaki yango si bamonaki ndenge nini ekokendele ndenga nalobaki ete te sikoyo te tika ete baseremoni nyonso oyo eleka bongo tokolandela lokambo yango nzela ti ekokoma na ndimba nkenge na mutuka alor ndimba nkenge eke na kimvwangu na kimbwaka eke kobima ti na masangi eke kobima place ya libanga ya mungwa eke kokoma ti na esika oyo mama Ntsilulu akendaki kobotama oyo bayebi deja mikili ya poto ndenge nini ezalaka na Israel donc bazoyeba deja eke nzela wana eza très nécessaire donc na mokolo moko okoki kocourir na nzela wana kotala bisika nyonso wana mama Mwilu na papa bakendaki kobombama
ebisika nyonso wana ye moko papa Simon Kimbangu abandaki kotia bango ndenge papa Diangi nalobeli yango na message na ye. Ebisika nyonso wana pe na molende po ete tobosana te yango papa Simon Kimbangu Kiangani apesi biso misala na ndimba nkenge atie bandibu ozo tozosala misala wana. Me nini eza komonana so batie biso esika nanu papa alakisi biso te ndenge nini ekozalela biso moko na makanisi na biso ke ekozalela boye ekozalela boye. Ale wana nde mpasi okomona mpe papa Simon Kimbangu Kiangani azongisi moke mosima eza boye te. Donc esengeli malamu tolanda ndenge papa Simon aza kolingela yango pamba te place wana biso tozotia bilanga bilanga wana neti sikoyo toye awa bato atadi bilanga ezali awa mwa linioko ekozanga te mwe tokufa nzala ezali te. Kuna na ndimba nkenge pe ndenge moko, kuna na libanga kimbwaka mbwaka pe ndenge moko, kuna pe na madinga ndenge pota untozo kotambola soki komima bakwanga komima boy ba charge wana passe pona nguba ezali manyoko ezali kozala te. Donc tala historique oyo na uti kopesa na ntina ya esika oyo ndenge tolobeli yango source wana ya mai wana toza komona ezouta esika mosusu te likolo ya libanga ndenge batangeli biso na discours. Soki totali esika mama mwila akendaki kofanda na se ya libanga. Donc nyonso wana eza makambo seteta nzambe malamu tozala bana botosi soki totosi tata nzambe akopambola biso. Esika oyo balobi eke restaurant ekozala papa Mfuma Mbanza soki atali misala na ye puis ndenge abandaki koya par semaine fo asala tour wana mokolo moko auti na nkamba kuna alonge vers 9h après culte atamboli awa ake na ndimba nkenge ake kobimila kuna na madinga 16h obligatoire fo azala na nkamba mpona akotisa ndako ya nzambe wana mpasi te. Chaque semaine akotambola na ebele ya bato te kaka bato mibale surveillant basurveillant mibale kaka ntango wana baprotocole bazalaki na ye te kaka na batata surveillant tata surveillant tata Mombaso mingi aza mondibu bango nde banda kotambola na ye. Soki aye wana batie moto batumbi mwa kedi na ye linyoko bakotumba te pamba te soki otumbi linyoko na papa Mfuma Mbanza bato mingi bayebi likambo wana soki otumbi mbila linyoko epesi ma bapota mike pa papa Mfuma Mbanza. Donc mobeko kino lelo pied gauche mobeko wana toyebi yango parfois totrishaka kotumba parfois totrishaka toyebi mobeko wana mwa kedi na ye mwa nguba na ye soki achauffe yango wana si bamitumbelaki deja mama Mfuma Mbanza si atumbaki deja akokoma wana bachauffe basafu eza ebele awa abuki safu ale ake komela mai na se esika wana azwi force akontinue ti na ndimba nkenge esika wana oyo nzete ezali oyo balobaka na Moïse koma esika wana te mingi tokomi deja wana oyo babengaka na Kikongo sende ya mvanga place bafandaka e place mpe batiaka retraite na 1972 ya bamama akomi wana susu ameli mwa mai ale mwa kedi azwi force bamai nyonso akoleka sikoyo komela mwa mai ale mwa kedi na nguba ti akokoma na Mbanza na ba 16h wana nde sikoyo ntango akolisi ndako ya Nzambe nsima ndako ya Nzambe nde alemuke wana mpasi te. Yango tokanisa bapasi nyonso wana bapapa bamoni mpona biso yango mwa historique nalobi mwa mingi bokolimisa biso pamba te ba histoire mingi oyo tolobaka soki eza ya ndambo
moi to comprendre ça te eza boye te mais il faut koloba ngo ndenge nini ezalaki biso nyonso papa Simon bapapa Zako biso nyonso tokoli ne na bazamba oyo tokolokota bana nyonso yango mbeki ntsuka toye awa papa bandaki koflate biso pendant les vacances makayabu oyo ya kitoko na bazo kobenga bakolovine oyo emonanaka lisusu te na madesu balambi ntango tokoya awa avant tokota zamba batieli biso manyoko kafe ya makasi tomeli tosali musala ti 15 heures avant tozonga tolema kayabu na madesu ale malgré ko bumwana okipe na yote bangomba nyonso oyo okoma na ngombe kuna si ekitaki na ngombe de vacances nyonso vite kolala awa te toye tozodi lundi jusqu'au samedi tobanda koya kaka ndenge wana donc na yango oyo lelo oyo ekomi ete bapesi biso mokumba yango tosala ezali na ntina tosilisi bokombo tata mwana tata molimo santo amen. Imbangisme oye mozola kwase ye mwana etata mwanda velela tekila twatonda ndinga ya sedieto ovo tutondele ndinga ya sedieto kunima papasika yoka mulutwadusu lwabawu kibeni bamfumu sankinzi mukwenda zenga nsinga wasaluki likuku vokatukili o bukavutuka basurveillant bakotele yefaki muliambu ya honneur ya papa yekunanima bonsu butulandi dingidio mu programme vufikokta ifiena tusiri vuvunanga bawonso no tulendimo bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto wa nzambi eto muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela papa ntangu yifweni pasikino mana vo wayoka munzengolo ya nsinga musunzu la saluki kia wonsu no ki saluki tulombele mpe kwa papa directeur du cabinet yekeleke bambuta kabeto bawonso noko biso nyonso tute keleke bambuta Voilà, ya solo bandeko balanzi
papa mpeza Kiangani André oya eko représenter Nzambe Molimo Santu papa Simon Kiangani ye mutu azali kokata riba na milulu awa na mboka Tadi epai wapi papa Simon Kimbangu ayaka mwilu na bana na etumba to na bitumba oyo na 1921 ezalaki bongo zamba kasi lelo ekomi mboka nde tomoni mikumba oyo epesameli na bandeko na biso ya comité mixte Angola Bas-Fleuve na kotonga tribune moderne ya Nzambe Molimo Santu wuta apesaki bango mokumba nde misala esali wana tomoni papa Mfumwa Mbanza akati bongo riba tozali ebele na kozonisa elobeli na mama Safi. Matondo mingi wa baba na wa mama, hapa tuko katika muji ya Tadi. Tunaona baba mheshimiwa mkubwa papa Mfumwa Mbanza, papa Andre Kiangani, papa oye! Tata Mfumwa Mbanza oye! Kapita Yerusalemu oye! Tata Nsonga-Nzila oye! Wala tuko na furaha kubwa kabisa sisi wote wa Kimbangiste katika muji wa Tadi. 1921 kwa katabu, leo inakuwa furaha kwa wandugu wetu ya wa komite mixte. Tunaona pia wana wankole waliteswa pamoja na baba Simoni Kimbangu Kiangani. Papa Mfumwa Mbanza ye! Furaha kubwa kabisa sisi wote waaminifu wa baba Simoni Kimbangu Kiangani kwa kuonesha kama tuko na furaha kubwa. Tunaona baba Mfumwa Mbanza, papa Nsonga-Nzila, yeye ule eko na mwanga maji ya hekima, heshima kwa kuweza kubarikia watoto wote wa komite mixte, watoto wote wale walitesewa na baba Simoni Kimbangu, wale wanaitiwa kama wankole. Papa ye! Tata Mfumwa Mbanza ye! Wala tuko naenda sisi wote wa baba na wa mama kwa kuona miujiza ilifanyika 1921. Tukaona papa Simon Kimbangu akabeba watoto, akabeba mama kuja kuwaficha katika jiwe la Tadi. Tunaona mateso wa baba wa mama waliteswa kutoka hapa pale mama Mwilu alienda kuzala mama Tilulu kwa kuonesha kama tabu ile waliona, kwani sisi wote tupate kokolewa. Tuko naenda polepole wa baba na wa mama kwa kuonesha fwazi hii mkubwa sana ile wa baba waliaga depuis 1921. Kama hapa kutakuwa tribune munene moderne. Wala papa tuko naonesha sisi wote kwa kuonesha kama tuko katika furaha kubwa kabisa. Avuma mama Tondo. Matondo mingi mama Safi ya solo bandeko balandi bana tata Simon Kimbangu Kiangani esengo ezali na libota oyo bazali na Nzambe elongo papa Simon Kimbangu Kiangani, les patrons de la 4e génération. Ye azali bon représenté na papa Mfumwa Mbanza, papa Lwengisi, papa Nsonga-Nzila, papa Andre Mbenza Kiangani, Sindili ya Yerusalemi. Pambate miso na biso ezali komona matoi na biso ezali koyoka monso mazali koleka na bokibi pe tolandi maloba ya motuya pe historique ya monene na esika yo ngai na tozwami awa na mboka etati. Pambate ebele bakotuna ete tribune moderne, tribune ya pourquoi ezali na zamba monso ezali na etinda elobama ye tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani azali bongo moko kisi ya bilaka. Pambate ko Yesu alobaki ete Kimbangu ngai na silisi ya ngai mosala yo kende kosukisa yango wana tozali komona lolenge kani banzambe na biso bazali kobomba mela biso na eloko te batalisi maye malekaka na bayuda kino lelo yango tozali komona awa na kamba Yerusalemi.
tozala bana ya bososoli toyeba ete tozali elongo na nzambe yo moto koloba ete batata bazalaki koloba te tozali koyoka manso mazali koleka 6 juin 1921 mayema lekaka toyebi yango mpe uti kolobama ezalaka pasi awa ezalaka bongo zamba kasi lelo ekomi bongo ville pamba te nkamba yerusalemi ebengami bongo ville sainte na mokili mobimba tala esengo ya ngai na mwana tata Simon-Kimba Nkiangani tososola po ete tozali na banzambe na biso elongo nzambe ya kozalaka na nyongo na moto te tosenga po ete mindele batunaka ete Kimbangu olingi kotonga lingomba eske ozali na mosolo ye azongiselaki bango ete mosolo na ngai nde bato na ngai lelo ezali bongo ya komite mixte Angola Bas-Fleuve bango wana bapesi likabo monene na tata mokonzi ya bule nzambe molimo centre toyeba ete nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli tososola na mai tata molimo centre azali kotinda na biso bana na ye na yango na kopesa elobe na mama Aline ye akokoka bongo kotalisa mayema azali koleko mokolo mwa lelo awa na mboka ya Tadi. Merci très chers consoeurs, comme vous les constatez à travers vos images, c'est du no comment. Hier c'était tout un combat, mais un combat victorieux. Maman Mouilou a vraiment porté l'étendard. Qui pouvait y croire? De l'autre côté, il y a la grotte, dans cette grotte que Maman Mouilou a préservée toute une civilisation. Et c'est en Afrique que le monde est monde. Et c'est en Afrique qu'on nous rapporte d'ailleurs que juste dans quelques mètres en dessin, vous trouverez l'eau. Et voilà le représentant personnel du chef spirituel, Papa Mbenza Kiongani, vient de prendre place dans la tribune, cette tribune luxueuse. Et ici est de noter que 12 villas à caractère moderne seront érigées à cet endroit, un lieu spirituel pour nos méditations, pour penser à la souffrance de Maman Mouilou Kiawanga Nzitani. Et un chemin sera effrayé pour marquer le parcours de Maman Mouilou Kiawanga Nzitani de Kamba, la Nouvelle Jérusalem, ville sainte Jissa à Madinga. Et comme vous le constatez, c'est le moment de la prise de carte. Coup de fleur au comité mixte Angola Bas-Fleuve. matondo mingi mama Line ya solo lolenge uti koloba yango bambuta baye bazali kotambwisa comité mixte Angola pe Bas-Fleuve bangwana bazali kozwa photo souvenir elongo na papa Nsongi Nzila papa André Mbenza Kiangani oyo azali kotalisa elongi ya tata Simon-Kimba Nkiangani moko kisiwa bilaka ya solo riba esili bongo kokatema omokolo mwa lelo 6 juillet 2026 awa na mboka Tadi lolenge elaka epesamelaki na nzambe na biso papa Simon-Kimba Nkiangani ete mokolo mwa lelo tokoka bongo kozala na oyo esika na mosala monene oyo comité mixte Angola pe Bas-Fleuve basili bongo kosala na oyo mboka toyoki badetail wapi misala oyo ebandaki pe kino na mokolo mwa lelo pe misala ezali kokoba kaka kosalema pamba te toyoki ete 12 villa esengeli ezala awa tribune lisusu mpona bandimi pe restaurant moderne ya monene esengeli etongama na oyo esika biso banso touti kozala banzeneneke na kolanda badetail nyonso wana lolenge esili bongo kopesama pe maloba ya papa Nsongi Nzila ye nde moto akotalisaka biso mayema leka
oyo batata na biso batika lolenge toyebi ete biblioteke ya Lingomba ezali bongo papa Nsongi ya Nzila ozali na mposa oyeba maye oyo maleka maye oyo bazali kosalema leka na nzela ya papa Nsongi ya Nzila kuna nde baprécision ezalaka toyoki oyo elekaka na mokolo mwa le 5 juin 1921 pardon wapi epai papa Simon Kimbangu ayaka elongo na bankole oyo bakamaka na ye na ntina ya kokota mabonde na oyo esika nde bakokutana bakutanaki na nkolo Yesu likolo ya libanga wapi na ntina ya koloba ete nkolo Yesu ya ye mosala esilaki bongo kosila etikalaki tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu akoba oyo etikalaki kino na mokolo mwa lelo tozali komona ete yende ayaki kokokisa maye oyo bakangaki uta likolo lelo elonga emonani na bandeko na biso ya komite mix Angola mpe baplep na pa oyo ya liboso bango basili bango kosala malgré voyage ezali nanu molai kasi voyage nyonso ekobandaka na pa moko pa oyo bango basili komarke na mokolo mwa lelo ezali bango tribune oyo monene tozali komona biso bonso esili bongo kotongama tribune ya kitoko lolenge papa Nsongi ya Nzila alobeli yango mama Marie ebele bazali koyimayima ete tribune ya monene oyo baye kobomba yango na zamba mpona nini kasi papa Nsongi ya Nzila alobi ezali na ntina oyo ezali lisusu mboka te pamba te wuta batata bakanga likambo yango ete mikolo ekoya liboso oyo ekozala susu zamba te ekozala mboka tala na mokolo mwa lelo esengo etondisami na biso papa kuma banza oye papa Nsongi ya Nzila oye komite mix oye esengo na libota oyo Nzambe azali mokonzi na bango biso tokotondisama na esengo ntango nyonso esengo na baoyo mpe bakolikiaka na Yawe bango bakoyokisamaka soni te yango wana bazali koteyera biso mama Marie ngai na yo totia elike na biso epai ya Yawe tokoyokisama soni te mama Marie matongoni mama Seprevi akeleka bampanga luzolo awa bete na bwala tati bwala ye ya tati yovandaka bwala ndeme yovandaka mfinga mutu kuvanda ve na kishika yaye meki lumu ya bubu yomekuma bwala yomekuma kutungama tribune ya nene ya kuvanda papa Simon Kimbangu sanaki yobandaka mvita na nyima ya mvita nde papa Simon Kimbangu bakaka mama mwulu tiba mvala bana mama mwulu kuvandaka na divumbu yomeluti na bantawa kukuta mena kutina mbeni satana papa Simon Kimbangu kwisa kukumba mama mwulu awa na bwana ye betume wa ndinga ya papa mfumwalongo papa jengenda kuntima pilatu baka bosalaka même pas 2 minutes bomekuma deja na ndima nkenge tala miracle afumunzani na kusonga nde kishika ye yokele kishika ya mpila nkaka kishika ye nde kishika mpi papa Simon Kimbangu Yesu Kristu kupesa yenyi bansapi ya minsa ya mvimba yokumaka na maboko ya papa Simon Kimbangu bosalaka remise et reprise na kati ya pola ye ya tati yoyina bete mona papa mfumwambanza akele awa mekota deja na kati ya tribune sana mesenga deja riba ake na kusolula ake na kuseka na spe ya bien ti baarchitecte baconducteur de travaux baingénieur baina kusalaka kishika ya ti bambuta ya comité mixte bomesolula kuna na kati ya tribune bafoto souvenir me bakama tala kese Nzambi mesonga betu historique nyonso nekana papa Simon Kimbangu papa jalungana kyangani atubaka na bampai na betu ya Angola na kuzaba ne Nzambi kezola betu sana betu paka lusaku munu betu mpi betu vutuka na manima ve ina betu memona papa mfumwa mbanza ya mesonga elongi ya papa Simon Kimbangu kyangani mama Louise ndinga na nge papa mfumwa mbanza papa lwengisi sendili luselemi
esengo na libota oyo bazali elongola nzambe molimo son wana tomoni mama révérende Makiese kwetu vovila kiangani mama mwiloye ye wana azali kopusana malembe pamba te azala bongo témoin monene ye nde apesaki tata Simon Kimbangu maboko ete Kimbangu ndima mosala nakopesa yo maboko wana tozali komona omoni mokolo lipapa te yaka kotika ngo na tribune ya presse mokolo nango aza na posale ya lipapa na ye apesaki yo lipapa na mbanza zala motema malamu na mutuka ojali kokende oya lokoti saki ya ba mama ya kozongisa na presse s'il vous plaît ya noir
Anti tusuka tata dongisi. Tosa Mozola kwa ngedi tose mwana yetata mwana vedela tata Simoni Kimbangu Kiangani tufulukili kwa kiese kalimata wilungu tumwene kimona meso matolembo zaya tuvisilimo elo ngemfumo to Yesu Kristo vo babingi mobetu katoloko kifuilako na tetu mweni nkembo nge tata nzambi utukumika muto ye watukumika mpe mumwanda bonso butuizilingi muluvuvamu utuvutulila mpe muluvuvamu mansweki mahonso na manu malatusila imau tutitadidila bika kenda yenlemvwako byatatamana monika vabeto ye munkuna mieto munsieto na te munza ya mvimba muzora kongeli yeto se mwana itata mwanda vile Munazora kwange yese kwa mwana ngitata mwanda wa vilela fumu kitulenda vovanga ejika katutalomba munantangu za wonsono buna mutata kutulombela twakala bana bantumami muna betu gibeni katuleni kilenda ko kansi beno vo kwa ndiona umuda nga vugu muna mfumu geye mfumu kuleni sa kumfusula nsoniko muna lumbukia unu kina vodati alisi jiye Nizili ya vinga kikiki na kivyenge se bana beno votutadidi bafler e Angola kanti idi bundu pedi anza ya mvila muvyenge sa uma vomuna nitwange papa Simon Kimbangu Kiangani tako tutuma muna tangu za onso no votu na sadi tuku dinagana tuku dina jabuta kulombe mwantangu za onso no tubana kakatoni na lukutu visi sa ngeitata mwanda velela mweyi zorele muna betu kansi lwakivo vela dio vo mumbandu iyanja satuzeno vo mkanda ndombe kakatuka muna mpasi zina yana yasi 6 juin 1921 ngeye papa dengenda ngeye mositelewo welu za luwaki la muna mpeve ya ngita Tanzania ya udodokolo tukutuvisi sa kolo tukutuma mpasivo twatuma matwa vanga mwana maluhidi mfunu mpasivo ndombe kayangalala kakembela banzila kwa bana beno baonso no bana beno vo baeni mbia muvyengi safurikiki tatafokoli yetiko biekavo ekolonitwa kuna kutuwani
tambula mpusitu za fokola mana maluzolele avinga kiki pasivo luvuvamo luiza kuntiantamo lero lokutune tingi muna luvuvamo la onsono mfutukulu etompe tulombele vika vyakalana vya luvuvamo sumbole vonza vyakalana pi wala isa meso mamimpungulu vasimba pe visengo vitakuna yendeti ila kutuwana mavimpi mambote viwuku viva onso vikondo lobetela nuvempola mulazola kwangese mwani tata mwanda wovele amen. Mukunda Lukuna Tim. Mukundula move. Tandi oye. Kamba oye. Bon, ndenge nga ezalaka. Ndenge mpe toyelaki tokozongela ndenge wana. Poso na biso ezali ete soki tomeli mwa mai oyo biso nyonso toyaki na mituka malamu tokota na mituka biso nyonso tokende liboso biso tokolanda nsima donc biso nyonso tokei faki akei biso mpe na nsima ya faki na cortège nyonso toyokani oyo tokotikala awa oyo tozali ke tokofandaka awa soki mpe toza na programme ya kotikala awa problème ezali te toyokani ale bon appétit na mwaji na makato bapesi biso toyendelu jambo te Kabubia binafsi ya bene. Bimvuka Don.
biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Est-ce que mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba tolukelanga na maboka